nazongisela matono mpona maso sali ye na beso mingi te ex-musicien F victime. Ex-musicien. Ex-musicien, il y a F victime. Ça fait ça. Musique profonde de footing en l'autre. Et footing en l'autre. Et grand frère, 52 balondo na maître Mado on a fait ça mon beauté. Bah il a dit que dimanche. Des bah memangayna. Il prend la groupe il y a F victime. C'est on a une F victime. Par règlement président fallait noyer banoyer manjemba il y a catafalque. Tant ba déclarer na mati. Mais le moins les gars place au le bon côté émission. Naïma voir ya président Falite. Naïma voir papa Matou Samuel parce que mission tout ça ba idole papa Matou Samuel. Même si président Fali, ça idole Matou Samuel. Bon on a évité un succès mais c'est pour faire mais kota ba kisi parce que tu vas ndanga nganga na bien côté. Je peux côté banda nganga. Mais voilà les passé oui c'est vrai tout kota. Place au le bon côté émission. Oui. Il y a quand le groupe est commis à y. Ça la tricage est incroyable. 100 musiciens, on met 200 musiciens. Est-ce qu'on a besoin de 6 personnes battre en attaque à chien? Parce qu'on place un faut s'imbarquer ici. Il faut. Oh, il faut on doit s'imbarquer ici. Il faut obligatoirement. Était ba président monsieur na butu ba la té ba otamba ta mabutu butu qui ça soit ngona. Maina bedo mengete. Bengo como nini yesue. Ingina songe selo matono. Bona maso salie na beso mingite o. Koinda botuni ngate bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV boss abonné ebele kikaka leri nyos kikaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami ezamoke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba viko le kabatunyoso Kilongo TV bisous bye bana poto bana partout bandeko balanja Kilongo TV bino ba ebolingaka chiffre 9 bino ba ebolingaka kabima vinga mbote na biso lelo toza awa Toelibino artiste musicien moko vraiment bourré de talent azana talent na ndenga ko sakanate na yoki déjà ki azana mbutu na fali poupa qu'est-ce qui se passe na F victime ba musicien ba ko longwaka misu ba kimi na poto misu ba longwe et toze baté ezanini to beta lisolo na ye makambo ya musique makambo ya fali poupa ba réalité ya musique profane lo mingi ya fali poupa kombona aigle et uti wap est-ce que uti na mon most pendant minyume uti na mon mot satanique toza kombo oyo ezopambola bana nzambe lelo tozane awa komona ende ko Arnold no sepela lo banante ayemba kaka mwa mketo yoka mungongo na ye bongo tosula na ye et ça moi bien bino ba bolingaka Kilongo TV bolingaka chiffre 9 bolingaka ba vidéo na biso et ça biso bien boyoka li soloni ya obete la biso lelo toke Jésus beso mingi te zambe oyo sale ngana fina ngaye soki yazalaki zambe te ye nani akokaki kosala ye oyo sali kolo na bapriere familiale bisika oyoki mongongo ya eglise obikisi biso na maladi
Sambe topesi yo merci Yesu oh, oh. Merci na oyo sali Yesu oh, merci na oyo sali yo nzambe oh, merci na oyo sali ba Congolais ya mona te Yesu merci na oyo sali. Il s'appelle Arnold Nani. Le frère Arnold Kaungu. Arnold Kaungu, musicien F Victime, un grand chanteur de notre pays, une très belle voix et on a acclamé, vraiment félicitations. Ex-musicien F Victime, ex-musicien. Ex-musicien F Victime. Ça fait déjà plus de 5 ans depuis qu'on a quitté. On va en parler. Tobeta sur la réalité de la musique nabiso par rapport au fétichisme, aux pratiques diaboliques. Il s'est fait qu'il y a des réalités dans notre musique. On va en parler avec vous, frère Arnold Kaungu. Arnold Kaungu, au petit musique profane pendant un temps. Et foutu. Bon, je crois que question batebele bazozelango la mission nazoleka. Mais si vous n'avez pas rabi, on a une question. Musique profane de foutu ngane lote. Et foutu ngane lote. Depuis na bandango ti le ti na bongola mutema ti ko foutu ngane lote. Musique profane foutu ngane lote. Ce que ça là moi pas si soy mutaze na musique profane et que lobi ki abongoli mutema. To pe abongo na ye, so boni ko tune ba comme à moi difficulté. On a appris que vous avez travaillé pendant près de 5 ans avec Fally Ipupa. 2 ans. Non, na F Victime. Pour nous, on a un clip. Hein? Oui, on a 2010 2013. 3 ans. Na F Victime. Oui. Il était prévu même que aux un concert à Zénith. Au Kenagate. On a Kendate. Au Tolongo avant. Ok. Déceptionnant. Qu'est-ce que ni tiré que côté F Victime? Bah on peut pas solliciter. Non, parce que tu chantes comme Fally Ipupa ou bien parce que tu as voir on est des pliques, on est Fally Ipupa. De toutes les façons, tu as bien voir Fally Ipupa. Parcours après Arnold Kaungu, na banda qui musique professionnelle na ngai to ba groupe amené na 2000 ans. Na banda qui papa na biso Adolphe Dominguez. Tata. Oui. Na banda kuna tu as répété na bon marché chez Maman Poussala. Et tu as quitté kuna. Non, c'est parce que aussi ma guitare tant on va parcours na to zo abeba morceau pour to yeba to reconnaître ka ok ah ezakinde yo ah na yeba esute hein na yeba esute banze mona boss na ah sérieux zema ile mingi te banze mko mina ba 2010 da comme boss na 2000 ans na 2000 ans au boss ni déjà banze msuto yebi kutu yeba grand caleti lelo to zo yeba na yeba pour mal ah évoluer comme ça na longwe na 2005 na ndaku watu na bandal 2008 nene toiko bana papa grand frère na biso na PC moto c'est le scram on était là-bas to progresser to na équipe wana mais grand frère 52 balondo na maître Madovo na PC Mambote ba yi dadi ku dimanche de ba memanga ina na groupe ya F Victime c'est on a une F Victime te ega groupe président Fally groupe d'accompagnement de tango na ko longa pa président Fally pe na PC Mbote. Il y a une année, Zamba est coupé. La fin de 6 mois, président le coq à la Lemba. D'accord, ils ont habité. Le coq, il y fait rigoler. Il y a fait rigoler. Il y a un groupe. Il y a un tapé un concert na nini na MTV. Il y a un groupe bandisika. Oui, il y a un concert na. Alongwe pa Wera, à sali groupe na ye. Il y a un concert na. Kermesse me forma station salon wana. Là wana tu beta concert, nous na longwe wana 2014, Zamba ko benga. 2014. 2014, il y a une mesure religieuse. Si Lélo, bientôt la groupe n'a le fait d'adoration pour ça 6 ans. Le groupe n'a le fait d'adoration. Fait, il y a fire, il y a moto. Cela veut dire, fait, tu comment on fait à moto, mais le fait, cela veut dire, lorsque nous chantons, on sentir, on la dimension bonne, mais on peut savoir comment le fait d'adoration. Wande bozaki omona to ndenge bato bazoyeb sabino. Nzambe nga inspiré biso. Toujours une makambo ya F Victime, au type Adolphe, au petit passé Léo, ok et pas ya les coqs chantent, pas Fally et puis pas les coqs chantent. Tu peux t'amener sur le Fally Ipupa. Fally Ipupa ou pas naïe, au sali 3 ans.
parce que ça peut ba voyage c'est que au bêta vraiment du mois temps victime on okuta banane na groupe au bossa ne peut ba tokuta ki ah na groupe bisto ko to yaki groupe ya grand frère na biso fali tango ndeko Kanza alongwaki ndeko Ibrahimovic na ndeko equaliser kutaki ba chef na kala chef à télé taki ba bolo yang mopiwi seboya donc ça tire pendant moi makasi au Alvarito oui na concert utafiki na weba concert on attend public on osenga pourquoi on a kala bano bien arrobase oui comme papa Adolphe apesanga arrobase tata oui de c'est posé que nous avons bien papa Adolphe tous avons bien président nous avons bien président nous sommes des chrétiens même si nous sommes chrétiens nous les chrétiens on peut ça bien abato yote mais beau nous sommes des chrétiens ça montre l'image de notre Seigneur OK bazo comme arrobase ayemba na weba tant na leka to changu pena bayaka bana machine ne pesi bango mbote bana njili moi pardon njili machine ki mbantseke malukuna ntili bayaka pena concert ba réclamanga président fali no weba no manjemba ya catafalque to ba déclarer na mati mais le moins les gars place to le bon émission pourquoi parce que na lingare mingi ndeko Alvarito na moi wana groupe ando sepia na ngaite il y a quand il groupe premier aïe asala tricage mo incroyable kasi pas longwati mais habite so alongwa alongwa asa alongwa on dirait que tu vas bengana eko bengana papa Rabi si le frère non d'ailleurs les lois ezaki poto le Maxi single oyo te to le bela merci mais faut pas y ba obola ba malamu esa moi bien oye Alvarito asala tricage ndema katafa ka betango malembe moko donc pas tout va se pelate ça dit yosko faut yemba yesko a changer note même note mais à diminuer vitesse Koso yemba oyemani to yembi bien c'est ça va bien te vraiment atika Alvarito asala ki onko ano tike lo minute oyemba catafalque wana ba sentir que oyemba hein ba lisouté na mutu ba nzemo na mutu ya lisouté ça fait déjà des années belé ma tete na yebi moi 2014 et 2013 na quitté Makambouang parce que l'autre en 2027 ans passé ba pekisa ko yemba to obosani poso zo bosana obi maneti zoba abosana nzembo nous sommes des chrétiens tu vois nous sommes des chrétiens tant on a to yami déjà Christ mamuso akala obosani et tozana on a groupe afali poupa loko boy katafak na sengo nzembo mususu ata nzembo monter musique pour faire na biso te na sengo musique chrétienne parce que on est pour nani na sengo musique chrétienne na sengo musique chrétienne frère Arnold hein na sengo musique chrétienne oyembe biso zo ha guitare kasi oza gentil te na guitare lelo oyembe la biso nzembo Moïse Matuta comme ça tozana masolo afali poupa donc azo na place à catafalque azo yembe la biso nzembo Moïse Matuta papa Matuta pas parmi ba idole na ngai ya solo parce que la musique religieuse on a 3 idoles papa na ngai papa Mouladia na pese mbote papa Moïse Matuta na pese mbote na papa Matu Samuel wana ba idole na to na osengo ba nzembo na bango donc ils a place na senga nzembo afali to bongo leo ka nzembo Moïse Matuta yaka opangusama ya miso motema pasi yaka obondisa motema po esezoki bapota yaka ozongisela ngai esengo nzambe natondi na mawa yaka oyanolanga mituna eleki mayelelanga si yo nde yosalisaka mpo tozala se okolo na ngai saboya abundelaka nga bitumba molili nazomona te osokisi ya makambo na bomoi na nga se yo papa soki nazosepela ezali pozanga mbona ngai Nzambe soki makambo ezosimba tu sepai na nsima ya suka yo nde koseka na ngai asikanga moto naseka kala tete ya bakakakanisa yo leneta bakufa miso amosanto alingaka basumuki se yo papa invisible monana na miso ya kondima ya monana ndima kofana tata mikelo kola ngai kolo yesu na ngai amemela ngai se yo papa kolo yesu yafutela ngai mikumba se yo yesu Shilo
yaka opangusama ya miso motema pasi yaka obondisa motema kalelele songi esa teo yaka ozongisela ngai esengo Nzambe natondi na mawa ye yaka oyandolanga mituna eleki mayele nanga si yo nde yosalisaka mpo tozala se yo Nzambe na ngai yo nde obundelaka nga bitumba fami nazomona te mosukisi ya makambo na bomoi nanga se yo papa e soki nazosepela ezali kozanga mona ngai. Merci beaucoup frère Arnold ex-musicien de Fally Ipupa tokoyemba yemba te kopeta na tokoyemba na moyo za voix kitoko sikoyo ozokitsa guitare poani tokobeta lelo tokobeta mi parcours na F victime na réalité ya musique parce que tant on est nzembo Fally ya Moïse Matuta Gauthier Kele a contredire ngai te Fiston Bastien de FJB international a contredire ngai te oyembi yango kitoko mais soki ekomi oyemba nzembo na yo moko okomi oyembela biso mongongo ya Fally Ipupa. Bon, cela veut dire frère Arnold Kaungu nazaka polyvalent même si on a une profane na profane na ndeko sona oyemba nzembo ya mutu tel na obimisa voix na ido pa na na ba voix nyonso tout bali kono surtout wana bat bayemba na yemba. Mais pourquoi au s'accaparer na voix ya Fally Ipupa comme si on des identité na yo voix na botami nango. Ah oui, je me suis Moïse Matuta oyembi voix na ye obotami na voix Moïse Matuta te donc ba voix ya na yemba voix ya président Fally te na yemba voix papa Matou Samuel parce que biso surtout to za ba idole papa Matou Samuel même si président Fally aza idole Matou Samuel. Na ebite so boko contredire nga bandeko ba Hollanda c'est là ce morceau ya wana nzembo no wana merci boyo ka différence nzembo na ye moko voix Fally Ipupa Jésus Kata. Et là, je profite de l'occasion pour saluer les cordons de l'immeuble Apocalypse 22. Merci papa, merci à vous. Pour me n'engayer soyez nzembo na yo obimsi identité. Oui, mais il fallait Ipupa. Mais banzembo mso yemba non normal. Banzembo mso na yemba na caché ba président wana. O ba yemba kolo nzembo wana. Pourquoi ne pas que ça caché na? Il faut yemba gane ti Fally to neti dé. Caché à frère on dit ka on za vona mbeli Mexique. Caché na nga vraiment ndé yango. Caché na nga. Do yo botama oyemba ka bongo. Yango wana kaka. Mso tuna bando ba yi pa Dolph, pas ya papa Seleo ba yebi caché na nga ngona même si na F victime caché na nga ngona. Oui. Tozongi, vous n'avez pas Fally Ipupa au travail pendant 3 ans, vous avez fait un voyage. C'est-à-dire, de quoi tu as non-boué, tu as aussi une émission, tu as évolué. Tu as une introduction, tu as dit merci, et puis tu as dit l'album, groupe fait d'adoration, tu as dit tout ça, tu as Fally Ipupa. Papa là ça la passe moni lelo émission ba nza mebele ba na monde entier ouais ba ngami to lobela ceux qui ont en Christ mais venez lobela les c'est-à-dire lorsque nous faisons des témoignages c'est pour dire qu'il y a un Dieu vivant c'est lui qui il a dit que non frère Arnold dans les cas papa Dolph aïe pas président Seleo aïe pas président Fally tout tiango les pasteurs le les présents frère Arnold Kawo parce que là j'étais à Robaz mais maintenant je suis frère Arnold ouais si vous êtes un bande comme Soussou oyo bazana ba Robaz. Bah, on peut un jour baser quand ça va comme appeler frère Arnold, c'est-à-dire on doit leur aider aussi à travers votre témoignage. À travers votre témoignage. On est surtout au bazar musique profane. Ouais. La fonction to bon la monter mo se convertir. Tant on a ekoka région de biso koto condition à la rater. Koto condition à la rater. C'est-à-dire qu'on a conditions ali. Bah qu'on va conditions. La musique que vous faisiez il y avait des conditions. Bon, conditions par rapport à nini. Awa ngai na osala succès, sur na sala succès. Eza antengana nzambe. C'est non succès hein. No biso na sala succès eza antengana nzambe na ngai. Eza kibonganga na nzambe na ngai. Donc nena oluka nzambe na ngomba na oluka nzambe na ba jeune na ngai. Mais kuna succès e uta pa nzambe te. C'est différence yangona. E uta ouais. Bon na ebiteka na succès musique profane ba kota ba kisi parce que tabanda ba nganga na ebiango te. Je peux côté banda ba nganga. Mais voilà le passé na oui c'est vrai, to kota. Voilà pourquoi nous avons besoin de témoignages pour édifier le peuple de Dieu. Tout le monde à travers témoignages. Vous avez quoi avant l'album
avant concert to bon na musique profane batinda muta simbakiste ezaka yo moko tellement pour la musique profane beaucoup 100 musiciens ou 200 musiciens parce qu'on a besoin 6 personnes battre na takacha parce que place on faut simbaka kisi il faut il faut muta simbakisi il faut obligatoirement so simbikisi te au thème wana te so simbikisi te au thème des leaders na katikati tam susu 3 koto il faut kiss na lobité soki au simbite mais la plupart bazana kiss la plupart voilà tout le monde na constaté bango mo ba ebida to ko ataka ya frère Arnold wa bongolne mutema azo témoigner pona ko yokisa kan ya diable soni pona ko telisa keza na nzambe o azana bomo ya zali kolo ya makamunyo swana Jésus-Christ de Nazareth yebisa biso par exemple moi li solo moko o bosimbele kisi par exemple bon na otanga place te na lo ba li solo oui ngai na kita groupe mo boye po avant concert mo boye ngai salama apesa biso ba drap pembe ngata ba sachet chance na pesi mbote na otanga communauté mta ebisanga depuis na buta benga na téléphone ebisingai moi c'est comme ya ko base zo biso répétition to préparer concert tel mais la ni ba pesa ko simba ngoti so sim no so fini ka dra wana nde ala sacrifice ko boy ndeko mo afongola ki abi asunga yo de yango pe de kuana parce que ngana comme ebo so ba elio pe drango ba pesa misine surtout ngana boya osimba to wana et comme so boke ngapa na nzamba pona ngai parce que na vie na ngana na histoire ba témoignage makasi et qui so boke na ba tokendaka na groupe mo boy na nzela mai na mabanga wana za na mama moza la kuma na kati ngana comme na kota ba bengana ngai la misusu ba kota benga ba bengana ngai ba misen nyonso ba koti nga ba bengana bima obi bisima kama na mama na so obi bisima kama na bima ba moye lo nzambe kati na j'étais déjà choisi moni biso ba tobota maka donc parce que ngana bote na famille chrétienne te bote na famille papa so na catholique maman na Boisa pe chrétienne, c'est une famille chrétienne aussi. Une famille chrétienne ndenge ba no babota malelo ba na biso toboti. Tango bota maida no, tango na biso batala musique à mokilité, batala la musique religieuse. OK. Différence wana. Parce que biso tout était permis dans la maison. Mais côté musique pe mokili, ils appellent sumuté. Mais ça m'a bien makasi. Mabe pona. Ene pselo moko. Loba papa. Nesa bande ko o bazala banda partout dans le monde entier. Mutu o azana banzembo ya musique profane na téléphone na ye. Ndeko s'il te plaît. Au moins, tant qu'on a par exemple, président tel, alors que un sentiment. Derrière la voix derrière la musique, la sirène ou la sionara, à côté de la vie à battre. Il y a un moment où la musique, c'est le moment où c'est pour moi. Donc, musique profane. La plupart. Si tu as la caravane mais tout le monde a un peu de musique chrétienne. Au moins, bon, frère qui a des musiques, dans la présence de Dieu. Adoration pour l'église et l'équipe dimanche au matin on est là. Ce ne sont pas des sirènes lorsque c'est la musique chrétienne et les seules musiques profanes de quoi une sirène. La musique chrétienne. Oui. C'est un bateau c'est ça que je voulais savoir. Maintenant comment on va distinguer? Il y a mutaro beta musique profane, il y a au moins tu es que musique n'est pas profane. Baster bazomi kanga ba papa bazomona ke ou ça va. Musique chrétienne. Mon exemple à suivre, il y a vieille chrétienne surtout, ils ont raté Moutalo Baboué. Mais Boyo Kaka. Mon boss n'a pas papa cause. Pas cause n'a pas depuis qu'en théâtre, il y a groupe samaritain. Car depuis maradi. Donc, par le ban théâtre, il y a un peu zaïe, comme on est un peu beau. Moi, il y a un pasteur Moussous, voilà le Mabé. Habité pour Nazar, il y a de la foi TV. Ma pasteur Moussous, ko tala ebo qui bonza mais même si tu vas clip papa pasteur, mais tu as la peine né la télé, là, il correspond. Né bineli, jamais. Il correspond. Ils correspondent. De moi, tout le monde frère, notre point de papa ndeko fali na ndeko déplique. Mais si on a dit, quand on est au bagage, voix qui toko papa fali na ngo, soit y pas nzambe ou na oui, même si papa Carlito. Si ko ngai voix on a qui toko, et les autres manières mon voix papa fali to ndeko déplique. Non c'est la nzambe, ma beza wapi. Te ma beza te soit linga pe batango wana pe ba on pe ba yasiko. Yo yeli so voix. Mais na bango ba. Oya mutu zata nzamba ko tia moment na ekoki. Est-ce qu'il vous arrive de vous rencontrer avec des musiciens ou la musique profane? Oui. Il y a sur la peine à Bango. Dimanche dernier, tu as une émission à CBS par l'économie sur Mopanga. Tu as assisté au Yemba, il y a le président Fabrice qui a un peu surtout. Quelle voix, mais c'est un psycho, mais c'est la musique, c'est le moment on est les panneaux circulent encore même papa rabine ngazabo le sengonga na ko ki eloko tel yeba ko se manifester babi ke pas fallu pour papa bengana ki ya ko bengana yo ma ba selo lettre ya révocation ba bengani yo usala ani nga bengana ngate
Non, c'est ce qu'on a appris. C'est la lettre à révocation. Bengani on a gros. Bon, papa Rabi non ni moi. Mutolo ba bon na le papier ngoto muna ngo pata na monsieur ko ya. Bengana nga. Bolo nga mo point. On a le nga moko parce na monaka tango na kokaki tango nzambe. Tango kokaki on pas fallu pour qu'il pas les coqs chantent. Les coqs ont ça bombe telote. Na groupe wana. Je pense pas. Tango na kokaki. Oui, taille dai kokaki. Nini oyo sala qui pas fallu pour pas oyo aux hommes qui tango koki, c'est-à-dire on a sali oyo par rapport il y a tant on n'a pas fallu. Groupe national qui a profane na sali le côté non c'est la réelle on a mesure religieuse. C'est ça. La vérité. Frère Arnaud. Même pas dans clip, même pas dans studio. Na sali le côté na ba groupe national qui wana. Mais souvent on appelle na groupe ma tête pour ba venir péter donc na sali le côté na mesure profane. On sali le côté. Pendant le 17 à 15 2014, j'ai 14 ans il y a aussi le côté. Tout ça c'est parce que yo zo ko simba qui cité ou bien parce que étoile nous est non. C'était parce que Nzamba choisir nga nzela wana. Moi lelo ndeko Rabi ya minga po na zana ka Nzambe. Parce que ndeko Rabi aza chrétien. Donc ça nous est le côté. Ça là le côté ba no ba na musique profane, j'ai rien fait na ça là le côté. Pourquoi? Parce que Nzamba pona yo kuna te. Et ça raison to couvrir chaque nom la musique profane o le répond Nzamba pona yo kuna te. Profane j'ai 0 sur 10. Sur 100 0. Et ça te fait du bien comme ça. Yo ça ngé sengo parce que boye banga sur la musique religieuse, c'est on ngande yango. Mais pourquoi tu n'as pas rien fait? Il n'y avait pas de sacrifices, il n'y avait pas le courage. Et parce que bon, si on dit que tout le monde a qui ici, je peux dire non, il y a aussi des gens à Simba qui citent, mais à Salipé. Bon, là, c'est là que parce que j'étais déjà choisi par l'Éternel que non, na parcours à fin, avec un groupe tel, on sait les deux côtés, on sait les Nzambe. Et on sait les Nzambe depuis 2014. Et c'est mon papa Rabi. Kosé l'Nzambe. Oui. Et c'est mon papa Rabi. Obi, na sepela ka bana la na tie musique adoration papa na so ba beta na ba seno so ba beta na obondela la 6 na la lipongi. El bosso za ki ola la pongite. Te me obité ba président misusu na butu ba la te ba otamba ta mabutu butu ki sa zo ya ngona. Il ba mingi. Ba président misusu obité que non na butu face à la voyage astral la voyage tiki nzoto na ndako voyager. Te ne évité. Ba sa ka bongo. Non, papa Rabi, moi c'est monsieur Sili. Moi je m'amou belé na sima caméra. Par exemple, si on a boutou, moi là les athées parce qu'ils ont pongé des fois ça voyage astral. Le blaze clair, bah te belé, bah ça la musique profane. Et on a pongi, 17h à la muka soko la qui via boîte. Si 3h 4h sont indako. Ce qu'on a musique religieuse, le point de la raté. So bien à l'église, ton a concert, la musique religieuse. C'est tout. OK. Différence. Bah bipé la musique profane, vous avez fait moi bah si qui frère non des acquis moi fille mon co a des ordres. Dans la frère non d'abord la famille chrétienne là tout le monde. Dans la d'abord la famille chrétienne. C'est que tout est qui permis il a déjà permis. J'avais colo benang na basse belé c'était trop dire. Mais tout tambola na banga nzambe te. Et siko depuis na balle. Côté artistiquement parlant au sale logo te mais au tambola banga nzambe te au tambola. Na banga nzambe te na musique profane. Il y a même besoin de monsieur a fallu pour orphelin. Ndemne ya mawa orphelin. Ah na bossa nguto bossa ba ndemba fali. Yamatou Samuel. De place à orphelin ou à fali pour pas te remplacer ndemba Yamatou Samuel. Cette chanson va faire plaisir à l'homme de Dieu pasteur Kossi. D'ici là nous serons avec lui à Kastangoulou le 5 octobre sur na bossani ba date kino le 10 jour anniversaire na yeto zakuna to sa ba geste na orphelin. Beta nga na lo bezo sa bien. Ndemo na ma kita na bi obeta ngala na guitariste oui. Yo ebinje muni na guitar. Ma bolimbisi papa maduso mena ngira nzemu no makasi nzemu yema tango natalaka ko yana yo na mokili yo ne nzambe yo botama lolenga moto yo ne nzambe yo botama mwana Maria yo done sanga na bolingo na papa Yesu Masia tango natalaka ko yana yo na mokili Yone nzambe yobotama mwana champatier nzembo wana sepelano makasi papa na biso papa na ipo obeta guitare te nzembo nzembo belé parce que papa Covid donc ça te me nzembo obeta guitare ya nani Papa Matuta. Voilà, une chanson de Moïse Matuta, frère, avec le frère Arnold, ex-musicien de Fali Poupa. Cette fois-ci, il nous chante une très belle chanson pour faire plaisir, Boboto, voilà, pour faire plaisir à Peggy Tango, faire plaisir à Fiston Bastende, au roi de Bakanda.
eza ya pamba te babenga yo mosungi ya bato simona rabi makasi osuki wana kosalisa bato eza lolenge na yo donc papa mafuta nalinga banzembo makasi makasi vraiment. Mais frère Arnaud, non, c'est pas nous aussi mon Lego Kita. Qu'est-ce qui vous interdit de chanter cette musique profane? Il nous a interdit de chanter cette musique profane et ça. Tu vas partager sur alliance mais on tient pas. Quelle alliance? Mais il y a des gens qui ont bien l'ensemble. On chante l'amour, on chante l'amour, la nature, mais si nous adorons que notre éternel. Donc différence c'est moi. Biso, si on a une musique religieuse, ils ont un verset biblique dans la carte. Pour vous, franchement, ils ont un verset biblique dans la carte. Ils ont un verset biblique. Biso, ils ont inspiré. Aux Bibles, ils ont un dictionnaire à la Bible. Ah, l'hôtel dans le chapelle, c'était comme si c'était ça. Biso, ça a l'inspiration. C'est vous un verset biblique. Obligatoirement. Ils ont un fondement chrétien. Ok. Oui. Mais pourquoi est-ce que la musique profane, ils ont même abattu na libungi? Ne perdement et zo qui n'a pas na felo topé. Il y a des chansons il y a musique profane oyo mutso kiango le roi nzembo ya papa na biso JB éducation bandi ça pour éduquer ba masse mo bele bato bele mais ça banzembo so me na libungi à 100%. Lelo bana biso ya basi ba petite sœur na biso ko mobulu point ko ka banzembo wana donc tabou le kimingi na kati novelas te novelas mais ko appartenir ba zi magique na kati wa na ba o sanksi ba onyo nga novelas na tala te ko na tala zi magique ya novelas na sens na zi magique au mona bazana moi interdiction au pesa ta bisi ya pamba na novelas ba ola ça même si ba tozani za ndenge mona musique profane so musique profane to ba zo kotsa ma zo même batuma na li felo donc directement na li felo vers musique profane directement o to bi concert za na Bercy on a Zenith bozo kenana bazo tsa biso ba marque de la bête siko par exemple muto ma musique profane so kotanga ko manzambe c'est za nzambo abisote le créateur ya likolona société c'est banzambe basé belé ya ngombe banzambe wa to pesa bango des minuscules biso nzambe na biso des majuscules très différents o ya bible ya biso yona on appelle ça kimia, on attend le koufi, à promettre la vie éternelle. C'est obligatoire pour les chrétiens surtout. Mais si on est en train de faire musique pour faire ça, koufi, parce que nawapi, ça c'est convertir. Alors mon ensemble est ok na tourma. Tant on a préparé une mission na yo na ça ba recherche, na ko apprendre que il paraît qu'il va bien que na F victime d'ici quelques jours va tu bien ozonga F victime to fallait pourquoi. Pourquoi? Parce que non, papa Rabi. Au moment où nani c'était qui encore Lazare tant à Kofi. Ben on s'est retrouvé na patron na séjour de mort yé quand on a tourment. Patron il père Abraham, il ça Lazare arota lui sapinat gout attends ça na mai. Après ma bani biso na bino abim libula munene ezo kabola biso. Ils ont ndenge mo aussi qu'on a musique profane. Donc, aucun jour, on a reçu ma dans le monde. Aucun jour, c'est producteur, moi, moi, paquet. Jamais. Robert, moi, tu as un mois, au bon moment, bien. Attends, pour un jour, moi, je l'ai roté. Non, je l'ai. Quand tu es comme pasteur, tu es prophète, évangéliste. Dans un ministère, mais non, on va consacrer un ministère. Dans un ministère, parce que je me rappelle jeunesse, l'église Nabiso, Christ Roi, le coordinateur de la grandeur. Mais nous va consacrer. C'est pas consacré au G faut même pas. C'est pas consacré ngai. On a pas consacré mutu. Donc papa rabine ngazabu. Donc le papa de la fois on a consacré so ko nga o za la kai na place bango baza ko sa musa nzambe. Yeso pa nga balu kilo seli le moko. On a linga mingi prophète a consacré un prophète. Na ki na sakola mo. Nga pena linga biloko wana tena na prophète. Faut maintenant pasteur, évangéliste. Parce que prophète pe binga comment batu ya kotna posé un bon, on a posé un mokili. Pas professeur. Non, pas pasteur, peut-être au monde, on va publier, on peut TV, non, pas pasteur. Non, il pourrait bien moi. Voilà. Tous ceux qui sont en train de voir ça, on pas n'attend qu'il faut tailler toi cité. Toi qui es merci. Vous êtes un producteur? Mon frère, non, comme on a producteur. Au bout d'un même si pour la promotion, nous sommes au bout d'un. Ok. Et Ndjembu, et Bimi déjà, ils en ont. Merci Bimaki depuis le 29. Les autres comme wapi. Merci. Les autres, c'est déjà disponible. Sur votre bing numéro, on a gagné votre CD. Puis ça, internet, on a d'ab.video pour télécharger. Ok. Et puis ça numéro, on a plus 243 90 25 97 054. Bandela. Plus 243 25 97
054. Ouais, toi merci Ango donc les albums to single. La single quand un moko. Voilà, nouvelle. Na yemi nzembo merci pour église ba pesa nzambe merci ndenge épargner biso liboso coronavirus. Même si bato ba sambela te. Nzambe épargner yo. Nzembo merci bwaki batu na kati belé. Toyoka nanu nzembo frère Arnold. Voilà une nouvelle chanson des frères Arnold intitulée Merci. Dieu nous protège de nous a gardé pendant cette période de Covid-19. Merci avec frère Arnold. No bezo mingite no bengo como nini yesue ingina zongi selo matolo bona maso sali yesu bona maso sali yesu na kobatela na kobomba église na kobatela na kobomba koli Christ yesu merci no bezo mingite no bengo como nini yesue ingina zongi selo matolo bona maso salie na beso mingite o no beso mingite ai na beso mesie no bengo como nini ai na bengi yo nzambe no beso mingite yo nzambe ya mboka na ngai Kongo yo nzambe batelaka Afrika yo nzambe kobateli ya église na beso mingite Jésus nzambe ngai na beso Messie Yesu ngai ngai na bengi yo nzambe Jésus oh qui est le roi des rois Jésus que l'ami fidèle Jésus qui est l'agneau de Dieu qui est le prince de paix yo nzambe kabundi walesa yo nzambe ya Leopold Mutombo Kaloko yo nzambe ya Neye Masika Tenda yo nzambe ya Jean-Paul Mayata de la foi yo nzambe ya Albert Kakenza yo nzambe ya Josué Tambwe Kamuleta yo nzambe ya Daniel Kama yo nzambe ya Matsemwela ya Bumu yo nzambe ya Bogo Sanderson yo nzambe ya Fanny Jonga amen. Ouais, quand matolo boire ba pasteur boina nzembo nzambe. Ngai natanga kombo ba pasteur te kepo na ba pesa ngambongo. Natanga kombo ba pasteur parce que moni papa rabi. Tala monde entier, les pays baza développer na médecine mais baza la 3 millions de cas. Mais biso Congo to komaki ba 8000 cas ça fait épargner Congo liboso ma coronavirus. Yango en travers le sang ba ça de tangi ba kombo na ba place on ça m'a épargné Congo. Yango tangi ba kombo ya pasteur Jean-Paul Mayata de la foi yango camarade moi tout na ngai et fait binzunga bisanga Arnold obaki ba kombo batu nyonso tout mais nenika kota pasteur Jean-Paul de la foi faut batanza ba de la foi bi otangi mena kombo Jean-Paul Mayata de la foi te kombo neza yango na ko ba beneza kombo na ah bon ah mais le réseau zanga tango zemba ezaka ba cri au fallait aboire kaka eh ya on comme des ans mais ce mutaka imisa yo ki abia c'est fallait poupa ça c'est fallait poupa mais pourquoi copie confort wana ya on te ça ma bé voix écoute ça nga papa c'est le voix na nga yango voix écoute ça papa voix écoute pas na musique ya bonzambe kaka ya ngwana oh mais voix na nga yango na yembela yango papa rat oje cette musique ya nzambe so qui va verset biblique te banimité est-ce que ta musique là tu penses que bonzambe vient en kati mais musique na nga ezanze ma remerciement na ibana obike 1000 tomates à côté et 10 000 à ta droite puis sommes 91 verset 6 moni ça on peut faire ça David anolo ba esa nzambe ata 1000 tomates de mon côté et 10 000 à ta droite pardon je crois c'est Salomon avec David pour nani pour abi ata 1000 ba côté ba ko mo pana nga 10 000 à ta droite je ne serai pas atteint nzambe a assuré musali na ye zande mona ngai c'est ça OK voilà je pense que vous avez suivi frère Arnold et Kaungu et d'ici là tout ça émission Beleto Mirasco décortiquer merci et puis vous promettez j'ai un album oui après merci tout le album pour la bonté de l'éternel dans un site titre février 2021 la musique profane à côté l'autre côté abi aya musique chrétienne à bunda côté peut-être parce que je pense qu'il y a des faibles dans la musique chrétienne. On va parler prochainement. Qui est à nous. Voilà. On est en train de citer. Il y a quelques personnes dont vous pouvez remercier. Oui, premièrement, nous avons remercié le corps de Christ Mobimba. Nous avons remercié le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi.
pour na kondima ba ya manga pe na émission nazo remercier papa Nabiso Rabi wa ya bibiso awa. Merci beaucoup. Nazo remercier équipe Mobimba ba cordon Nabiso Baudry Kanda. Baudry Kanda. Bah vu les cordons les plus gentils. Couple Basilois, couple Tambwe, couple Matusi, couple Armando. Pe bandono sto balinga faire notre kaungu bandono sto ambassade na pesi bino mbote. Mais voix no ba yambia bien la musique chrétienne. Ba yambia parce que tout temps comme ensemble na kati. Ba musique chrétienne vous écoutez déjà. Nous écoutons même nous so benga ngana limero ngana okutana. OK, merci beaucoup. Merci à Fiston Bastende FB International. Merci Panayo, Mama Emilie Nzemba, Matema tous Pepele Ambetolo, Fils Kinkela, Angèle Kinkela, Lévi Cyril Arsène Modabi les garçons capables, Ariane Ochesco, merci et pas Tony Boulakati. Merci à Doudou Ayumu, merci Nathan Kifuta Peggy Tangu Bokos Anderson, Baudric Kanda na Bosanité, Bongo joyeux anniversaire. Happy birthday to you et pas ya Trésor Ting Bogara de la Foi TV. Happy birthday to you. Merci et pas ya Roi de Wakanda. Bien Manus Kanta. Merci à vous, merci mon frère. Merci. On va terminer par une chanson, ça va aussi nous faire du bien. Tous les guises, c'est au papa. Seyo nde yosalisaka po tozala seyo kolola ngai sambo ya bundela kanga bitumba molili nazomona te osokisi ya makambo na bomoi na nga seyo papa e soki nazosepela ezali kozanga mpona ngai yaya soki makambo ezosimba tozepa na simba ya suka yo nde koseka na ngai asikanga moto na seka kala e Tabakaka ni seyo lene taba kufamiso Omo santo alingaka basumuki Seyo papa Invisible monana na miso ya kondima Seyo papa Ya monana ndema kofana bato mikelo kolanga Papa Ono yesu nanga Melanga mikumba Seyo papa Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine, merci. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bastende, à besoin de Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangi. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.